Hey, ils ont des gars. Les images parlent. Les paroles s'envolent, mais les écritures et les images restent. Alors les images parlent. Nous sommes au port de l'Onatra. Nous sommes au port à Onatra. Donc tala ba faire kuna na ngambu tina on signaler bino na ngambu kuna ba palo kuna etelemi na ngambu kuna zana bendela bino. Omoni wana kuna braza ye wana kuna na ngambu. Braza tala itebe ko kende. Ai nazongisi. Ouais. Braza ngo kuna na ngambu. Dona Kapumbu. Koko Chimanga. Koko Ngimbi. Pour on entre en gros. Ngana zana ngawa. Bon mon ngana image au mais je dois vraiment vous expliquer. Ici nous sommes en port. Tala. Ouais, trésor likela yo wana vandi na e. Tueka ko na marque à recherche. Pour la bino bana poto bomona kini kala. Bamisu bavanda babosa na kini. Mais botala siko kini toza na port. Tala nde ba itebe oyo ekufa nango. Ba barge la nango. Donc chambongo zo mbongo. Oya pe na mbongo investi oche obongisi ba plan ekoti si mbongo gomi ko retirer ba mbongo na. Donc juste c'est ça mais mbongo eza na mbongo ya osakana te. Donc tala kaka. Yango ya port on entra ngo. Nazola kisabino na telemi esika moko te mais naza vraiment likolo yango nazo bomba ba image. So na bina tambola ke bana marque assistant pe na ko dinda na mai tu bozangi nga artiste yango na obanga na dindela bino na mai. Donc nazala toujours yango mona mati mo likolo vraiment nazola bino kaka. Donc juste c'est ça. Et puis la caméra ya maboko ya téléphone donc c'est ça qui ba caméra o ba benga yango hélicoptère wana na ngai na diriger yango et je la bino ba place mo bo très capital mère Aniti Mambote Mao Ipo Mao Donald Mao Juvenal Dona Kapumbu Koko Chimanga yo nazo tika yo ba dédicace trop po kombo na yo kangami na munoko mais on est toujours ensemble. Ibrahim Yanzambe Motema Maman Charlotte Pigeon Vert bakolo pesa tango donc botala kaka na lo batrote. Les images parlent dans ma place. Donc, botala kaka.